BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Théâtre congolais, cinéma congolais, ça n'a makambo, hein? Oba benga ango, boum, matière ekoti. Tout le bela non théâtre, parce que abiso tout le bela nyonso, news et analyse. Tout le bela kango bandeko. Bandeko théâtre boya bozo no bakiti, hein? Botandama, mettez-vous s'il vous plaît, Toloba. Parce que je sais que dans cette chaîne, vous êtes des abonnés intelligents et sages. Merci beaucoup, on m'appelle Bibiche Mbombo Plasma. Ndeko on a bino mwasi. Bena kwetu, boya art. Tofana to solo. Belle vie. Belle vie. Belle vie n'a bien eu combien de fois? Ah, maman, non qui passe dans mon thème. Et tant que moi si, je suis une femme. Dans mon thème qui bo moi si, non qui passe. Na vie baloba, et ça na lycée Semoro baloba. Ba loba mais ba couteau nangote. Tomoni façon moura attendit vérité. Moura dit de choses. Oyo, yemorabi na non qu'on a touché bordir, il y a deux choses. Dans le monde du théâtre, et ce n'est pas pour la première parce que dans le monde de pays théâtre ne peut pas Hollywood, Nollywood, et ça la rango pe monde du cinéma ou ça makambo belé. Ce que makambango et côté sikon et pas la biso ba congolais. Ce que ba vignon so bosala ngo ça ba sentiment na bino, tout ça bosala ngo pour l'argent ou pour avoir du succès. Parce que ce total bien. Parce que non, le en général, hein, ce qui total bien, le théâtre na biso et soukaka jusque-là, ils en ont entre la communauté. Ah, biso mon notre consommer ango, biso mon ba congolais. Si ko ba kilele obino bozanango na kipedula obino bozanango. Bon ça lango ça par sentiment. Tout ça ba condition ba opesa bino que non pour ozo succès pour batanga yo na monde à théâtre, il faut comme aboy. Pour te bi que non, na ba Nollywood, na ba Hollywood wana eza ba pacto ba salaka. Eza ba biloko ba mondo bongo ba kotaka que andimi na za bongo mais azana succès, azana mbongo, azana vraiment élevé na notoriété. Mais si ko na yeba na monde ya ba comédien na biso biloko nyonso oyo moura bimisi azo akize ba comédien oyo kuna pedula oyo kuna lele batanti na batonton ezaka ba sentiment tout ezaka po besoin succès pe na posa na yeba bo répondre nga non na ba commentaire bo na to solo la moura abimi a exposer baninga o ba fanda na bango ba mela na bango bazo ata chance ya ko solo la Belle vie wana abando fréquenter belle vie a kabela mbongo ate ko ka $200 te mais moi muki a kabela e nangi na yeba qu'est-ce qui a fait que à téléma bon excusez moi makeli libanda ba voisin qu'est-ce qui a fait que les loyo a commis poto a commis ko exposer baninga na ye oyo quand même malgré basala na mabe na condamner mutute na okotela mutute. Et là, on est celle qui est abima, a commis poto, pas même une semaine, a commis qu'on exposé ma vie à bâton sous. Et là, on est salé. Point d'interrogation. Bon répondre dans les commentaires. Parce que, au-delà de tout, au centre à Makamboyo, c'est Belle Vie. Belle Vie TV, ma chérie. Bah, bengo tonton, Belle Vie. Mais, on a toléré comme bon anaté, n'a pas bengo comme bon anaté parce que, Ata makambo ba lobby, je n'ai pas de preuve to kondi maté toyoki mais to kondi ba 100% te parce que mutoko loba parce que nga na yebi na vie na za pe victime ya makambo mususu au moins ba to pe ba lobby na olikambo meza yango te yango likambo mutu soki na yoki nazalaka pressé te nandima directement likambo ba lobby na eza ya solo nazala bongo te. Oui, Belle vie, aza lele, o naza pedula, ok, aza tonton, ce qui nini, il y a pas de problème. Nzambe yemorunda yebi. Soga ana vie wana atika.
N'ébite qu'il est l'ango kozala nango. Ezaka pona ba abonné 200 000 abonnés sur 300 000 abonnés tombo ngazo kota na YouTube tonine. Nengina ebisa dans belle vie. Maman est zala professionnel. Zala professionnel. Au fur et à mesure o zala na bato belé. Yo moni ba makambo ezobima. Belle vie. Ma chérie, tu es belle de figure. Ozana nzamba pesio maye l'intelligence ou on appelle sagesse. Ba film na yo oui, ils ont enseigné to boya ngote osa ba film est bien. Mais siko pourquoi na makambo ebimaka na kombo a belle vie? Pourquoi makambo ebimaka ka belle vie? Azalele. Toka ki ba série moko ebima belle vie anobi bana mama. Belle vie abima na boye, belle vie moi si a grâce mobile a grâce timo. Mobile ya là-bas. Mobile ya nani boye na boye. Siko makambo nyonso bazo lobaneza ya solo to eza ya lukuta. Wana nyonso eza nini parce que tu es entouré, excusez-moi, de beaucoup de gens. Tout le monde a Nigeria abasala ba film na bango hein. Parce que moi je prends le temps de suivre ba Nigeria. Ba film na bango au monde a histoire moko très bien. Très kitoko. Ba cause la bactère ata 4 5. So que natala film mo bactère bazaka 4. Film à désert dit en ndenge sili. No mona mutu mususu te figurant zalaka moko basala 5. Film kitoko et ça là ba millions de views mais 4 personnes. Omoni nyonso zokoma eza pona nini? Sangisa. Belle vie oui. Oza motema. Bozo non lien émission botinda non belle vie hein. Bon partager parce que non le makambo est très important. C'est vraiment très important. Banadia basala ba film mo kitoko mais basaka obligé ozana ba te belete. Belle vie koza motema malamu. Au moins motema malamu no place no memio. On a vu balobaka trop bon, trop couillon. Oui. Trop bon, trop couillon. Au moins on sala motema malamu. Ozo kabela batu mbongo, belle vie alia kana batu, belle vie asunga kabatu, mais tout ce qu'on dit de toi. Est-ce que ezaka ya solo to eza lukuta? Soki eza lukuta, comment image na yo ko lavango belle vie kandi? O lavango ndenge ni, peut-être tu n'es pas ça, oza bongote. Mais tellement image eza sali, oza lele, oza bongote peut-être. Au moins ki bola muna yo. Au moins ce qu'on place souki. Donc oza victime ya succès na ona ki bola muna yo. Ya on a vu qu'on appelle ko seka na bato yeri time te. Ko kaba te. Oko kaba na yo, mais yeba nanyo ko kaba. Bino bomona nanu te. O kabeli mutu, mais mutu ana ki azu eloko yo kabelo akangyo na kisi. Ou bien akangyo na kindoki. Yo omona te. Moi je sais ba série moko hein. Non, peut un exemple nangai parce que j'aime bien non solo na pesa kana exemple. Ba série moko nando kaba makasi. O meko kaba. Et bona kaba de nature na kaba. Mais ce que kabango e mata niveau na tindi boy. Kode o tindi boy. Pesa nazo pa na zo kaba batu na nzia nazo kaba. Ba série moko nakauka. Na eba ba série wana mbongo suka na simba kezaka $800. Depuis wana koma pona zwa ata $10 ou ata 200 rand oyo. Boy fona sala boy. Nakauka na binzambe au juste c'est quoi? Papa. Nde ko bima keno na kabela ka mutu mabe mutu na kanga mbongo nanga. Bozo comprendre? Akanga mbongo nanga. Ti ba prier les nzamba ya ko fungula, ya ko zongisa nga ba mbongo nanga. Vous comprenez? Donc na pesi exemple na loba, kokaba. Tu n'es pas obligé ka okabela mutu. Oui, okokaba, tu veux aider, mais mutu ni oko aider. Ben vite au monde aliaka na bato. Akabaka na bato. Mais kaka bato akabela wana omoni bango nde bimisa na kombo na ye po soto bito tala mura ndenga zo bimisa ba secret nyonso wana po azala pembeni ya belle vie azala na bureau ya belle vie ando kabela bango bambongo omoni ya sali acte wana ya kopesa na kabela bango nzaba kopambolanga bomoni lelo mutu oya kabela mbongo tala lelo
Akabela ye. Amour de la presse. Akabela ye. Mais t'as le lot, yem toko mosambuse. Po ba weleli nini. Moura pendenga ye wana ye koloba wana. Ya ye koloba. Azana ba raison na ye. So bien tout ne moura. Pourquoi o sambwisa ba ndeko na yo ya basi na mibali bo. Ana ba raison na ye to condamné yete. Akoye biso ke non na sali yango pona boy na boy. Peut-être ils ont un compte à rendre. Akoye biso Ronel tala botanda lobi na Ronel. Apesi ba détail nyonso. Tala ko toujours tokenda ki mai, abenga ki mwasa lobi boy. Tala ko toujours a fait ayebi nyonso. Siko likamba boy o wanga na ndenge nini. O yebisa batu ndenge nini ke non, c'est du mensonge. Soit il faut les kana TV o longola image wana. Oui. Parce que il y a d'autres choses comme à niveau moko que non. Tellement ba lobino ma bébélé, les cas au salir image wana o kiti sa tempête wana. Et loko Belleville fois ça la yango wana. Parce que Belleville ndengaza wana. Azana famille. Ba dorbenge lele. Peut-être pas azana mobile na officiel. Mais tellement ba mona ke na mobilité, ba to ba ko juger ka bongo ka za lele. Mais c'est quoi ce qui famille à mobile wana? Bayoki. Oh Belleville asakalele, abimana Marina, abimana Grace. Peut-être pesa bongote. Yango makamo mokele comme compliqué. Et comment soko moni mibali baza attaché makasi, balingani makasi, baba pedula. Basi soki baza attaché makasi baba lele. Mokile façon comme kende. Ponini mokile comme mabe. Makambo comme mabe na mokito comme n'attend de la fin. Belleville siko mobile ou Belleville na minito. Pour na sûreté kazangi mobile. Soki ne bazolo bakeno aza le boy na boy non, c'est sa vie. Aluka délivrance a changé. Mais soki keno aza bongo ta victime. Mobile ou aza na ye, a pensé nini, a loba nini, belle famille, ba entourage à mobile na ye, ba koloba nini. Belleville loko faut ça là, les cas d'émission. Les cas d'émission au salanine, au éclaircir, au longola image, oh oui. Parce que il y a d'autres choses. Il ne faut pas rester silence. Biloko mususu esenga te na fanda kaka, na université kara, na beta kaka. Biloko mususu faut l'éco éclaircir bato. Pour jusque là bat basana pour ça ba monaka, mobile la belle vie. Mobile la belle vie. Mobile la... Pour ça fait beaucoup de temps. Ba mona binoka na réseaux sociaux mais oza mobile moko officiel te. C'est normal, bah, poto bouzoba. Oui, tu n'es pas obligé à coller sa mobile non à mis sur bateau. Mais au moins, bah, tu vas y baquer non, bah, obligé pas qu'à coller bateau. Mais, quand même, bah, tu vas y baquer non. Osa na mobile, tu es engagé, osa femme mariée, soit osa fiancée. Au moins, qu'il faut diminuer l'eau. Parce que jusque là, tu sais, au moins, mobile, si la tête au belle vie, tout le monde est belle na bangote. On est sa vie privée na bango. Mais pourquoi belle vie va coller kakaza lele? Maininga na pe pambate. Eninga na pe pambate. Vie à balobana a belle vie, belle vie, belle vie eza belle la vie ande ça la belle vie. Vie à l'écart. Tout mon vie à se défenda. Abi makambo yo na yebi yango kutute. Et si là ba finga so vie azalele. Mais pourquoi ka belle vie? Toyoki makambo. Mourabi misi makambo na fin no ki passe. Tandenge exposé Ronel. Talandenge ba Marina là oh fio nani comme nani Aziza à sa femme mariée mais tala biloko bimi. Siko mobali oyaye ero ka makambo wana po aloba nini po asala nini. Bandeko j'ai eu mal. Mon nango théâtre à biso ezande boye. Belleville, tu n'es pas obligé à cause de la cana batou. Et belé peme na yo. Non. Parce que mouton ozo pesa lelo, ozo aider lelo. Lobinda comme mongunda na yo, c'est ça. Bato bazabinemi na biso babinemi makasi. Ce sont les gens qui sont tout autour de nous. Ce sont les gens au baza close na biso. Ba onde bazaka ba meilleur ba au fait ba nguna ya makasi. Na ba théâtre bozaka na théâtre bochaka bato belé bato musu musika. Oza star.
Oh bureau est-ce que bureau wana po ezaka makambo nyonso elekanaka na bureau ozoyoka nde basalir bureau na yo bureau wana eza rencontre ya bapedula na balele eza place bakenda kotraite mabala or ekozala yango ekozala pe yango te. Moi je ne suis pas pour ni contre naza na katikati mpo na nini bato nyonso eza bato kofongola porte te moto nyonso na vie aza moto asekisa te bandeko na ngai nyonso aza moto asekisa te mpo moto mosusu akosekisi ya pamba kaka ndenge ofongoli kaka mino na osekisi esili azwi point faible na yo omoni bato mosusu baza bato bapesa bonjour te moto mosusu ifo bete kara oleki na leki boye bonjour ya mibale leki oza bien jour ya misato outi wapi yo après quelque temps ofanda wapi yo mikolo eleki ok c'est bon eloko boyena pesa na numéro ya téléphone ebandaka wana bokomosolola oza wapi yo naza boringa naya kotala lisolo ebanda wana kikamaradiere ebanda yango wana ezala bongo moto mosusu peut-être ando mono na mosika ayebi point faible no te akomi koapproche yo ayebi ke me ndenge aza wana ndenge aza boye soki alali atanga asoyi ndenge aza wana kutu aza nene yoka malonga te mpo nini approche yo mais soki amona oka na mosika bonjour soit pesa mpe mbote te oleki eza bato mosusu na vie oregreta pourquoi oapprocha ye oregreta mpo na nini bozala na ye together bato mosusu bayela bato malheur na vie moto mosusu otali nzambe nini etindanga naza pembeni ya moto oyo akomi lelo tellement mpo ozalaka discrete obimisa oyo yo nyonso ale moto wana tellement aza ndoki ya vie na yo aye akomi koexpose yo nde makambo ezolekela belle vie na bato mosusu siko makambo nyonso moko azobimisa eza ya solo to ya lokuta misu mpe eza ya solo azobimisa c'est parce que azalaki proche entre bino ezaka kotongana tala Mariela laba alobaki boye Ronel abima nani Ronel asala boye nyonso azoloba ngo avec de preuves parce que azalaka na monde wana masolo etambolaka entre bino pe ba comédien songi eza makasi. Ça fait mal franchement. Belle vie luka un peu ya ko arranger bureau na yo musala eza musala era tournage oza quand même mutu okotsaka mbongo oza quand même star na communauté congolaise baby quand même belle vie star aussi mbongo. Est-ce que oza ka obligé de travailler avec des Congolais dans entourage na yo batu nyonso mona ba camarade na ngai to uti na musika batu musu il faut ko tchaba ngo musika tala koma Mariela labeke eko bimana Marina kuta loba boy Kovodor kuta loba boy to mona Kovodor façon sala be émission pour na belle vie la patron na akumisa belle vie siko makambo nyonso to ke koyokela ngo nini belle vie abimana sila boyo kana makambo eza pona ko tumba mboka te théâtre na biso eza makambo beaucoup tanaka ba série bo sali tournage bozongi parce que moto muso ko ya na tournage no na melinga ko te azolu ko ka na moindre erreur boy pouf alarqué yango bato il faut que ça prudent parce que soki olobi pe oloba na vie na ngai nozana batuté tu auras toujours besoin des gens. Il y a d'autres choses au kosala ozalaka na posa moto azalaka na posa moto na everything to salaka mais siko il faut ko yeba munoko na yo zwa kanga tambola il faut tambola ne tirette okangi munoko bo solo la makambo esa professionnel li solo ba ko solo la te tala niveau ba ridiculiser Marina laba tala ba Kovodor nyonso wana mura ya zoloba wana azoloba aza quelque part be azoloba à cause appel muto liboma te azoloba na c'est parce que azape quelque part na ba preuve soit à viva ba makambo mususu wana yo ko bimisa oui mura obimisi ba vérité yo po bimisi ba vérité po ozwa nini o exposer bango obimisi na monde à théâtre après wana ozwa nini mon frère ndeko nanga na ebite na bengo nani mon papa tout se paye ici-bas parce que oyo sali wana o exposer misala na bangote baza balele
ça va tout mabe, oh boye na boye, belle vie boye, biwa belle vie ba tumbole, oui mon frère ndekonanga. Nabi ke conseil, ce qui est conseil, ce qui est ni, I don't know, oyo kate. Yaya, prends le temps, yako sala créer loko na yo ozana poto, okomisika, ozo loba, ozo, au fait ozo exposer ba vie à batou. Oui, c'est une bonne chose de le faire, mais yeba ke retour ezalaka. Oko futango le lote lobite lobikuna. Po bato mosu peut-être oko tanga kombo azana innocent. Ebine makambo wana te. Mais yo bimisi o exposer vine. Oui, c'est une bonne chose de le faire, merci. Mais yeba lobi nzambe ne muta yebi. Nana mingo lobate belle vie. T'as l'entourage dans Oyaya. Belle vie TV. Regarde ton entourage. Sambela nzambe asunga peso bato abiba oza tout autour na yo. Omoni kibola na yo. Ta place memi yo. Tala bayo ko bambona kilele. Soki pe oza yango pa mama tika. Mais soki oza yango te. Le cas na télévision éclaircir bato po alingaka TVT, olingaka TVT na buzoba boy. Ta niveau ba potio buzoba. Oyebi combien de personnes balanda ko belle vie? Combien de personnes? Réputation basomba yango te. Réputation ne va basomba yango te. Batu bando batu nyoso bakomo bengo tonton. Tonton belle vie. Je suis pratiquement à la fin, je vous sens bien. Merci beaucoup. Tokoya, l'émission Moussousou Botoloba. Bisous et bye.